liloba na ngai, liloba na ngai, liloba na ngai, ekoki kokoma na lokuta te, ekosalema, liloba na ngai, atako eumeli ekosale, akokosaka te, bana na ngai, botika kolembisa kondima na bino, bana, liloba na ngai, atako eumeli ekosale, akokosaka te, bana na ngai, botika kolembisa kondima na bino, liloba na ngai, liloba na ngai, boina biloba na ngai, liloba na ngai, ekoki kokoma na lokuta te, ekosalema, liloba na ngai, atako eumeli ekosale, akokosaka te, bana na ngai, botika kolembisa kondima na bino, bana, liloba na ngai, atako eumeli ekosale, akokosaka te, bana na ngai, botika kolembisa kondima na bino. Nalingi te moko na bino azanga tembo, na bino azala sembo mondo, libele moyo eboki. Nalingi te moko na bino azanga tembo, na bino azala sembo yango na ebelemi, bana. Nalingi te moko na bino azanga tembo, na bino azala sembo mondo, libele moyo eboki. Sante moko na bino azanga tembo, na bino azala sembo yango na ebelemi, boyika biko bana, boyika biko bana nanga, tembo na bino yango na ebelemi, boyika biko bana, boyika biko bana nanga, tembo na bino yango na ebelemi, boyika biko bana, boyika biko bana nanga, tembo na bino yango na ebelemi, bana. Nalingi moko na bino azanga tembo, na bino azala sembo momo, libele moyo eboki. Sante moko na bino azanga tembo, na bino azala sembo yango na ebelemi, bana. Nalingi te moko na bino azanga tembo, na bino azala sembo momo, libele moyo eboki. Sante moko na bino azanga tembo, na bino azala sembo yango na ebelemi. Kimbangismo ye, kimbangismo ye. Tika tokoka kobongisa maboko na biso po ete topesa papa na biso mbote bisika zali ayeba ete awa mpe tozali kopesa ye mbote na kombo misato ya bule, na kombo tata, mwana, molimo mosantu. Nde tokosenga bako kopesa mikropo ya mama na biso kwa alenzisa biso. kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Papa ya liboso topesi yo merci na molimo yo kolakisaka biso mokolo na mokolo.
Il y a solo papa ezali habitude te ke tongo etani tolamuki. Bobele na mawana yo osili kobeta biso mbata. Oyo elamusi biso po ete opesi biso encore une dernière chance po tokoka kose repentir. Bana no mingi bazongisi milimo epai na yo. Toleki bango leloko moko te. Kaka bele mawa na yo na ndenge yo nzambe okosalaka programme na yo ya bonzambe. Mingi na ngonga oyo papa baza na bopito kobosana bango te. Oyo mpe bazongisi milimo bauti na se ya ntango bipai pasi yali ata na moko kokanisela bango. Biso mpe toye tomeli bakisi ya ndenge na ndenge. Tozwi batraitement ya ndenge na ndenge oyo ememi biso lesika oyo. Soki nzoto ya na pasi te molimo ezali mpe na pasi. Yango wana toyaki papa po ete orecharge babatterie na biso spirituelle. Tokoka kozwa makasi tosalela bino. Tobengi mpe yo moko tambusa biso te ya biso. Malobe ezala ya ngai te kasi ute epai na bino. Po ete mokolo ya suka ndenge kolobaki bolingi komona biso banso de l'autre côté. Ekoka kokomisa biso ndenge bolingo na bino ezali na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Kimbangismo ye. Saint-Denis oye. Tata molimo santo oye. Kamba oye. Ya solo batata na ba maman ndenge toyoki culte na biso na 18h ici. Malobe ezali mingi te na banzi toyoki matei. Basili kolesa biso bakotangelaka biso mokanda mwa nzambe. Bisika nyonso tosangani na mibeko oyo nde kokwesaka biso ntango nyonso. Bapapa na bamaman lelo tozali le 3 décembre. Dans quelques jours, tokosilisa année 2023. Année oyo nga nabengaki yango année spéciale. Na bandi oyo tozalaki na mboka le 1er décembre, papa souhaitaki biso baveu. Persengaki biso to remettre ba compteur na biso à 0. Lelo le 3 décembre, mutu na mutu asala bilan na ye. Papa teti le 31 décembre, dans quelques jours, toyebite makamuni les ali kozela biso. Maloba ya nzambe koki koleka te tolandi nzembo jeteki. Nyonso elobama ekosalema mpe tokomona yango. Toluka tomona oyo ya kitoko kasi oyo ya pasi te. Pamba te pasi mpe ezali koya. Ese bandaki. Soki totali na mboka na biso kimia ezali te. Na este toyebi mayema ezali koleka kuna. Afrique ezali kaka na pasi. Na Europe mpe tomoni pasi ekoti. Tozali kokende wapi batata na bamama. Nzambe alobi akosala likambo nanu esalema na mokili te. Likambo yango tokomituna ke kozalaka nini. Nzambe azali kosenga biso tobongwana. Totika mabe ndenge bazali koteya biso. Ndenge bateyi biso mpe lelo. Le respect mutuel. Wana nde komonisa biso banzambe na biso. Pamba te soko lingi nzambe. Po lelo na slogan tata molimo santo oye biso nyonso tozalaka na esengo. Mais est-ce que oyo azali kotinda tozali kosalela yango? Tozala bana na mayele. Toyeba kete toza na nzela ya solo. Pamba te mayema koya lobi kuna
biso tozalaka verti tala makambo eza koya liboso nzembo mosusu ya jeteke elobi nabateli bino na mopepe kasi na mbula bosala nini ya solo tokoloba ete baparapluie ezali kasi oyo eza ya molimo biso nde tokolakisa na mokili ndenge bapesaki biso Zakari 8:23 mokolo wana bakokanga biso na bilamba tolakisa nzambe na biso azali wapi pamba te sango ekopanzana likambo monene kosalema mokili ekoloba soki toyebaki mbele tolandaki bato oyo nde ntango bakokanga biso na bilamba balanda biso po tolakisa bango esika nini nzambe afandi. Nzambe afandi wapi? Tokondimaka yango ou bien tokozalaka na badoute kimbangisme ye bilobe ya papa Simon Kimbangu Kiangali oye boza na chance makasi slogan wana boyebe pa yeuta ya solo batata na bamama bana Paris Saint-Denis tozali pe na niongo totambola kaka na solo nzambe kokosaka te toza komona basigne nyonso ezali kosalema le temps ya pardon eseleki tolobaka te na kosala mabe en tout cas moto wana koyebanga na kosenga nzambe pardon yo yebi mokolo nini ye nzambe akoyela biso oyo akoya kopona oyo ye ntango ya grâce nzambe atikeli biso temps mingi ekobanda le 1er janvier 2023 mokonzi abwila alobi to remettre bacompteur à zéro, reculer pour mieux sauter. Le 3 décembre, quand le 1er janvier, na monaki décembre à Otokokoma, na mawana ye akomisi biso po posa ya nzambe mokolo wana biso nyonso tozala elongo ekozala esengo mingi. Ntango tokutanaka deja boye ekozala esengo tokutani na baninga toute la semaine mutu nyonso azalaki occupé na misala na ye. Mais le dimanche, on se retrouve ensemble. Vraiment, c'est un plaisir. Entre frères. Parce que la semaine, on n'a pas le temps. Mais au moins le dimanche, on est tous là. Tous à partager misala oyo nzambe azali kosenga biso tosala. Mais balobi, le temps de grâce est passé. Dimanche passé, la Sainte la Seigneur Kinzembo, mais titre n'est pas qui a mon madame T. Mais Zali Bilembo, naïbité dirigeant, ce qui m'a Binzembo. Papa dirigeant Zabi. Ton maman dirigeante. Bilembo. La fois passée, na Lobaki, Bilombe. Tokosala molai mingi te nzembo na ngai mpe tosilisi maloba bilembo des signes de temps. Vous avez pas besoin de la chance, on dirait. Alors, qu'est-ce qui se fait? Saint-Denis,
Bana tata molimo santo ye. Bana ya botosi oye. Aïe 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 aïe, tozala bana na botosi. Soki totosi na biso, nzambe akoyokela biso mawa. Akobongisela biso. Pamba te ya kitoko mpe ezali koya. Totala kaka basigne. Nzambe akosa te. Akokosa te. Continuer quand la futilité. Ah, le 6 avril, Nanya Yebaka, Batupamba, le Kola Biso. Mais le 6 avril, il y a bisoté. Aïe, 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 la RDC Mobimba. Journée fériée. Ah là là, Nanya Yebaki. Le 6 avril, oyo papa Simon Mibamba pande musala na ye. Bamonaki mutu mwini. Oyo azakolo bape bongo azali. Il azali komona na bakasala ba mama. Tosala ba recherche. Tokomi na fin de temps. Aïe aïe aïe. Merci dirigeant. Toladinze motokomi na suka ya likambo. Ya solo pase leki. Tango tosa komona abaloba kaka ko ibaloba fa. Nzamba kosaka. Ya biso nzamba kosaka te. Oyo nyonso elobama. Liloba toyoki yango. Oyo nyonso elobama basakana ba maman. Ngana sina vivre neuf. Donc toza kozela oya suka na likambo. La fin des temps est terminée. Donc tokomi vraiment na maman na likambo d'ici peu. Mais abalobaka kaka boye. Oui, balobaka kaka ndengwana. Mais nzambe akokosaka te batata na ba maman. Totika kaka mabe tozala bana na botosi.
tozala bana na botosi toyebi ete longe ezali mokili ekoye epai ya yo na ngai totalaka epai tozali kokende nani ayebaki bato lokola biso bakomi koya koluka biso tobandi kokoma na importance kala mingi te okoyoka kaka lingomba ekotikala boni toyebi lingomba ngo tondimaka lokola tondimaka ça me fait plaisir ponga na ndimaka tango papa aza koenumérenga sur les 10 maman tala boye tala boye lokola na vivre yango nazalaka sûr de moi sur à 120% ezalaka te pour ne pas dire 100%, mais nga nalobi à 120% ekosalema oyo soki etikali na komona yango pamba te nyonso mama tala kimbangisme oye ya solo tozala na botosi papa azali kosenga biso totonga na biso tozala na botosi tolingana topesa na respect ndenge bateyi biso po ete mokolo wana ekozala mama na likambo ekozala likambo ya ndenge mosusu tokomiyeba lisusu te kolia mpe tokobosana yango wana batata na bamama mai bateyi biso tobomba mpe tosalela soki mosala ebandi ndenge bateyi biso ya des besoins naturels ça on le sait okeyi 1-2 minutes osali nini ozongi na kati badili mpe ya makasi me batakwanga na makayavu bakolinga kaka bakende libanda mpo bakende kolia topekisi te mais oke 2-3 minutes parce que balobi tosilisa heure nini eza mpe kitoko soki tosilisi 18h eza mabe to malamu tozongi mpe ntango malamu biso baoyo tosalaka 2h20 ou 30 minutes na nzela soki obakisi embouteillage si nasala 3h batata na bamama biso kaka tosepleliaka tosilisi tard lelo boye mais soki tosali noki todefile na biso mpo miziki wana batia yango mpo todefile pamba te defile wana esalaka makambo toyebi to toyebi te kasi yango wana soki tobandi misala toza na kati mpo ntinsani na biso ekosila un jour tondimaka yango nasepeli makambo nyonso toyebi très bien oyo bateyi biso tobomba mpe tosalela mpo mokolo asuka tozwa kobikisama na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo songo amen. Kimbangisme oye toyoki to toyoki te tosepeli to tosepeli te totosa soki mosala ebandi biso nyonso na kati mama ezalaka tata na bamama batata mosusu bayena baveste awa koyebana so eza mpenza baveste ya solo toyamba maledisi ya mama na biso apesi biso na mokolo mwa lelo na kombo misato ya bule na kombo tata mwana molio mosango